chaîne nabino spirituelle otobengaka Ediba TV Mwana Congo, chaîne Oyo et la cabine makambo kitoko pe makambo moko édifiant pour na kolendisa peuple de Dieu, pour na kolakisa peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Bandeko awa toyelaka bino masolo oyo ezali ba réalité oyo ndeko epai avandi ayoki motema esui esuki ayebi te asala nini akimela wapi ekimelo ezali kaka pai moko ezali epai ya Nzambe. Alors bandeko sikoyo bakoma akimi pa nkolo aye na lisolo na ye na kati ya Ediba TV abeti yango po te ete ya yo moto oyo omesana kotambola lolenge wana, ete ya yo moto omesana kotambola na vie ya ekobo. Ici nous parlons rien que la vérité sur la vérité. Tolobaka bosolo po te tolakisa peuple de Dieu lolenge kani akoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Bandeko esalaka pasi makambo ebele oyo tozwaka na kati ya émission na biso awa. Omoni ere moko babetelo lisolo oyoki pasi. Omituni peut-être bon soki lobi un jour nga nazate soit bana na ngai likambo boye koki kokomela bango. Esali somo pe soni mingi. Un petit résumé toujours de na yela kabino masese oyo ya kotala noko aboti na nièce na ye. Noko asente nièce na ye. Ndeko yo moto mesani kosala makambo boye keba pe tika yango. Nini ekomeli noko oyo na nièce na ye. Alors tokota na mozindo nango sans plus tarder et bongo toyeba epai wapi tokokende pote noko akweyisama na bosoto ya boye. Bandeko tozona no moke spot publicitaire et bongo tokende na lisitwale oyo toyeli bino na mokola lelo. Chaîne Nabiso Ediba TV Mwana Congo, chaîne oyo yelaka yo lisolo kitoko édifiant oyo kotalisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Yango lobaka na bino mingi na mokili ya tata Nzambe yeba kotambola ni ngele. Epai nini okotya lokolo pe epai nini okoki kotelemisa lokolo na yo mpona koyeba kotosa pe kubanga mibeko ya nkolo. Pote mibeko ya nkolo ezali 10 commandements bapesaka na Moïse. Soki okokisi yango nde okomona gloire de Dieu. Yabino humble serviteur Papa Edi Diba oyo tobengi munganga spirituel oyo yelaka bino masolo kitoko pe édifiant oyo kosalaka yo moto mesana kotambola lolenge wana okeba oyika mpiko pe oyika ngele na mokili oyo. Na kati émission tosolola yango otobengi tosolola ni yango émission oyo ezali na makambo ebele. Soki yo zokokoka un jour kobenga biso te tosakola yango te salata audio tindela ngai
parce que téléphone wana numéro wana ezali sur WhatsApp. Bandeko esali mpasi mingi koyoka lisitwale oyo ndeko mwasi arelance biso yango po te ekomeli ye. Yo mpe soki jaka likambo boye so ekomela yo na absence ya baboti na yo, bapara bakufa, okoli kota bopapa leki, okoli kota botata mwasi, okoli kota ya bonoko, okutani na bakaya boye, n'hésitez pas, benga biso komela monganga spirituel tokosunga yo na numéro oyo ezali affiché liboso wana plus 227 65 21 28 040. Okozwa ngai moko monganga spirituel papa Edi Diba pe na komanyola yo, na kobetela yo, na koexplike yo. Tozali na ba prophète, tozali na ba pasteur oyo bakolendisa yo pe bakolanda yo na ba suivi de prière, na koedike yo na we ya mboka oyo ozaleli. Donc we ya mboka elakisi la oyo ozaleli, na kotinda yo pa pasteur ou bien prophète moko ya malamu oyo azalaka na kati ya Ediba TV mwana mboka pote oteyama olanda mibeko ya kolo. Ndeko mwasi oyo abengi biso histoire na ezali pasi. Ndeko mwasi akoli epai ya noko, mama na papa bakufa, bazwa ye mwana moke na age ya 4 ans. Akoli epai na bango pe bango batangisi ye kelasi ya malonga te. Aye kozwa chance kaka ndenge bapesaka ye mosala kokende koteka bakoko. Aye kozwa chance akutani na molongani moko na nzela. Ndenge tolobaka na vie okokutana na molongani na yo na transport, na église, na internet, na banzela ebele pe oyo esali ke yo na ye bokomi moto moko azala ndoki te. Nzambe soki asali bongo ozwi gloire oyo ekozonga pa na ye mokolo. Ndeko mwasi akutanaki na molongani na ye na nzela ya kokende koteka koko oyo tobengi canne à sucre. Na nzela wana nde epai oyo wapi ndeko wana akutanaki na molongani. Molongani andimi kohonore ye, bazali moto afandaka mingi na sur place te na Congo te, avoyageaka mwa mingi libanda ya mboka. Alors, en tout cas, c'était vraiment faveur, chance mingi ba orpheline bakutanaka nango pe ba orphelin. Et kosala ke akutani na molongani wana nde amemi ye epai ya baboti na ye bandoko pote noko a honoré. Alors, le mec en question apesaki une grande partie ndenge ezalaka la présentation biloko nyonso oyo ezalaka premier départ oyo baboti basengaka. Etikalaki sikoyo aya kosilisa po azwa mwasi na ye bakende kovanda na bango libanda ya mboka. Metala ya minene oyo ekomeli elenge mwasi oyo na nsima ya mobali na ye, na nsima ya famille oyo abomama na ye epai ye atikalaki kokola. Noko azalaki ndoki, noko azalaki moto ya misala mabe. Mwana mwasi wana noko aluki ye na ndenge nyonso azwi ye te. Motala epai nini noko ake kozwa mwana mwasi parce que noko pe abota bafi. Mais na bafi na ye eza na fi moko te atikali koyela ye motu ya malonga. Bana na ye bazozwa soit bato kotanga bakombo te, mais bato baza na vie oyo penza confortable te lokola oyo mwana na ye azwaki ngenge wana mwana ya ndeko na ye. Alors na jalousie wana noko andimi abebisa mwana ya ndeko na ye. Akomi kotiela mwana ya ndeko na ye oyo akoli pa na ye depuis batikaki na age 4 ans, kotiela ye drogue, kotiela ye bakisi na kati ya biloko akolia pote era kolala pongi profond noko abimaka na ye. Awa tolobaka na kati ya Ediba TV mwana Congo, awa tozali baminganga spirituel, toyaka kotanga nyama na kombo na ye mpona kolakisa peuple de Dieu mokili lolenge nini ezali kotambola. Yo noko okotala ngai, yo papa leke okolanda ngai, soki oyoki mateya ya papa Edi oyo nazali koloba obikabi.
mais soki ozali kosala yango chaque fois pe oli kotika te Nzambe akokutana nao na nzela oyo na minute oyo ngai nazali koloba pe koteya peuple de Dieu po te batika lolenge nini ya kotambola na makambo mabe diabolique kobebisa bana ya baninga oyo batikeli yo obokola ye. Noko akoma kotiela mwana ya ndeko na ye drop ndeko landa ngai na bokebi. Mama Claudine Tumba babonane na yo ebele epai ozali na mboka Belgique. Na ye kopesa ndeko Fiston Kabwena na mboka France bambote mingi pote bozali kotika chaîne na binote Ediba TV mwana Congo boza kokabola ye et partout. Mimi Lutete petite sœur propre yo yebi baba solo, donc continuez toujours kopanza Ediba TV partout oyo zali. Bandeko sans plus tarder nazongaka toujours na source soki na pesi baye oyo bako sala lokumu ya chaîne oyo baye oyo batikali simate na kokabula Ediba TV juste na mutu moko na $1 ndenge na pesaka conseil ndenge na pesaka tuli alors esalaka na plaisir po te ngapi nazongisela bango bambote na bango epai bazali. Donc sans plus tarder tombela mwa mai tokitisa mwa motema ebongo tozonga na deuxième tour po bolanda epai wapi noko akei kosala bosoto na kati ya nzoto ya mwana ya ndeko na ye. Ndeko yo mtolandaka Ediba TV te kotaka mokolo mosusu vanda peza kimia benda yoka ngai na bwanya ondre boza kosabone boza kokota me boza kolinga koyeme te boza kolinga pe kopartage te boza kolinga pe kokomante te. Alors na kati ya baémission oyo tokosala tokoyebake eloko produit tokopesa bino ezali kitoko a partir ya bacommentaire na bino a partir ya makambo bokokoma papa Edi bongisa kotoyo papa Edi olobaki boye papa Edi omonike papa Edi akobongisa mosala pe akoyela bino susu mingi ya kitoko po azo comprendre ke bato bakolanda ye me bokomi kotala papa Edi lokola ndako ekozika. Ndeko wali mwana Nzambe bao nyonso bakolanda émission oyo bokomante Nzambe akopambola bino tozwa mwa mai moke pe bongo tozonga na kati ya lisolo na biso oyo toza kokende noko akokende wapi na mwana nkasi noko akokende wapi na niese na ye. Jésus matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi Nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana Nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka Nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprophète ebele esimba ete me nakumisi Nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli Nzambe ya Osana eyokumisa Nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomisali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa Nzambe na ozana aza malamu.
naye kokumisa nzambe ya kozana mpo ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarke oma changement moko makasi sans lunette nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya kozana nazosala donc namoni ke nakolata lisu lunette te yango naye kokumisa nzambe ya kozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà des retours na kati ya chaîne na bino mpe na kati ya mission oyo tolobaka tosolola yango oyo nalobaka na bino mingi mituna eza ya biso bareponse ya bino na bacomateur noko akomi koluka kobima na mwana kasi ndenge nini otobengi nièce na ye de sa fille mwana ya ndeko na ye yokaki ndoki mpo aye na mobali oyo akolakisa image mosusu na famille de la fille era kozwa motu wana era kokende vie ebongi noko aboti alobi fo nabebisa mwana oyo boni bana na ngai bazwi baopportunité oyo te me mwana ya motu oyo akufa tolobaka bawei bazalaka toujours na bana na bango c'est ça le terme africain et effectivement faut faire attention hein? Soki oyebi ozali orphelin lokola biso bamisusu oyo bapapa edi en tout cas yika mpe kovuma na makambo mosusu oyo olingi osala epai na nga obe epai ya orphelin esimbaka te parce que toza na baspiritualité tant que les africains oyo baprotégeaka biso na makambo ebele quand on prie peut-être vous allez peut-être évoquer ta maman ou bien oko évoquer papa na yo ezalaka biloko moko toujours ekoki kosalama mpe quelque part mais la plupart tomona bana mingi baoyo bazali toujours baorphelin ou bien baorpheline bazalaka na babénédiction moko quelque part ata yebi ne nzambe te mais nzambe moko azali aza koprotege peut-être bakao bakana eza quelque part azokola bazotinde mingi bino bokanisi bozobebisa ye baartiste musicien na biso awa na RDC bayemba yango ebele vous allez voir les enfants là akozala toujours béni yokanisi na konyokola ye me nzoka nde okolakisa ye mosala ya kosokola basani ya kopangusa ndako ya korepase akomi mpenza apte otindi ye na bombongo akomi mayele na koyeba ndenge nini kobomba mbongo lelo aye kozwa mobali oyo avandaka na mikili ya poto noko ayoki zuwa akomi kotiela mwana wana drogue na biloko komemele bapetit jus kopesa ya drogue yango mwana kolala asanganaka nzoto na mwana ndeko oyo moto kolanda ngo osalaka makambo ya boye tika munganga spirituel apekisi olobi tika parce que ezali kitoko te mpe ezali malamu te ezali kolakisa lolenge diabolique ezali kolakisa motema mabe fungola ya yo motema ezalaka lokola likelemba parce que yo soki oyambi mwana moto akei na voie normale ofungoli mpe porte na bana oyo ya yo batikali donc bango mpe bakozwa mpe baopportunité malamu noko abandi kosangana nzoto na niesi na ye na mwana nkasi na ye asanganaka nzoto na niesi na ye na mwana nkasi na ye nzoka nde akomema malédiction sans le savoir oyo tolobaka mpa nzambe ya kuku ezalaka te ya kuku ebimaka toujours na poisson tu fais ça tu crois que le mire n'ont pas des oreilles ou bien les yeux de voir me bamonaki yo mire emonaka mpe eyokaka donc lobi ezalaka ya nzambe lobi ya nzambe ebimisi noko na poisa niesi na ye akomi na nini na zemi uta mobali azwaki mwana mwasi akendaka azongaka asangani nzoto na mwana wana te me tala noko aye kopesa mwana mwasi divu yango tolobi awa tozali badocteur spirituel on dit la vérité rien que la vérité na oyo esalamaka na mokili ya bato oyo bazangi bonzambe bato oyo bazangi spiritualité
bato baza na motema mabe, bato balengi toujours bazala ba égoïste, prendre tout. Mwana aza ya yo te, mwana ya ndeko na yo, yo ndo korenye, yo ndo kozwa bomengo, yo ndo kozwa mbongo. Esali pasi mwana wana aye kokutana na mobali oyo azalaki malamu, mobali kouta uti voyage aye, mwana mwasi akomi kolata biloko ebele mpo mobali akomprendre te. Mais mobali mpe comme azalaki toujours na makanisi, avant ya bima na mwana mwasi asilisa makambo nyonso. Alors aye voyage wana zongi atiki biloko tout, basali programme na fin du mois oyo tozokende kotika biloko eza makambo eleki na mois de novembre, s'il vous plaît. Tozokende kotika nyonso po te tozwa mwasi na biso. Mobali akouta libanda ye azomema mwasi na ye bakende. Mwasi atambusi makanisi na kipabilité, alobi te nga nabimi na mobali oyo te, boni moto akozwa ngai na mokumba te, nga funa bimisa solo. Siko mwana mwasi akomaki komela biloko na loko zonese biloko eza na mokolo moko asurprena noko asala ye lokola akendaki komela obi aliaki mpe noko akoyi likolo na ye akangi noko. Mais noko tellement kazali tobengi ni force suprême, la fille n'a rien à dire. Alobi na ye soko fotoli na kobenga na yo, soko fotoli na kobenga ondoki. Mwana mwasi atambusi makanisi abi te, ngai fo na panza noko sango. Nde mwana mobali atiki biloko, famille etikali une semaine bakende kodepose biloko wana. Mwana mwasi abengisi famille ya mwasi, alobi boya naza na makambo ya koswana bino. Mais pourquoi si tôt vite comme ça? Biso toyebi ke jour yango ezali mokolo boye. Mais yo bengisi biso na lobango ya une semaine. Oui, famille pe yingeli baye na ndako, bakomi na ndako bavandi, mais c'était grave, c'était grave. Noko lokola akima dinda asala nini pote noko motema mabe. Noko atuni mwana mwasi obengisi famille oyo mpona nini? Alobi te naza na makambo koloba. So noko koma sa komprenaki que la fille déjà sa avertisaki oyo osali na nga nakolakisa o na poisa. Comme yo lobaki okobelela nga ndoki, okobelela ngai ndumba, nga na koprouve au contraire. Mais eloko nasepeli kaka na miso ya Nzambe mpe na miso ya bato nyonso, mwana mwasi avoué likambo oyo, me mobali aye aboyi ye te. Tokende na mozindo ya liswali na biso, tozwa mwa mai ebongo tokota na etape oyo epai bokomona babimisi noko na poisa. Soko ozali jari ya noko osalaka biloko tika, soko oyebi ke noko no asala biloko aboyi, ou bien papa leki na yo, ou bien tata mwasi na yo, ou bien mama leki na yo, n'hésitez pas d'appeler cet numéro, komela biso na ba commentaire, tokoyamba yo na kati Diba TV. Tozali précisément na kati Afrique du Sud, mais nous recevons de gauche à droite, ya bato nyonso bakoya na masolo na bango pote 2025 on alobaki na motutu kota yango na fungola na yo pote ozwa lobiko ya seko na seko. Tomela mwa moke mai ebongo tokota na mozindo, bandeko botala lolenge noko asambwe lokola mbongo ya kala. Bandeko balandi biso na kati ya émission na bino otolobaka chaque fois chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko, eyelaka bino biloko nyonso édifiant. Toye kopesa bino sikoyo suite oyo noko makambo za kosala pa mwana ya ndeko na ye. Bandeko famille vandi ya mobali balobi metikeli une semaine toye kotika biloko. Elenge mwasi abengisi biso mpona nini, abengisi biso mpona problème nini oyo abengeli biso awa.
likambo yango ezali nini oyo ekosalaka biso toya awa na lombango. Noko amoni famille evandi ayebi te asala nini, atuna nani. Somo famille evandi batuni noko obengisi biso mpona nini. Noko alobi te ngai te, ezali mwasi na bino. Noko misu mabe na mwana mwasi. Mwana mwasi abandi kolimbola ngai vuma libala oyo nalengi yango lisusu te. Nandimi na nyokwama ndenge na nyokwama bandakala. Mama nanga kufa atikanga na age 4 ans na papa basalaka accident. Donc abandi korelancer bango, korelante bango histoire, korelante bango histoire oyo ya vie na ye, ndenge ye akolaka, ndenge ye akoni pa noko, ndenge makambo nyonso aleka. Noko avandi lokola soso apoleli mbula. Mwana mwasi alobi ti ayi kokoma na epai oyo ndenge bakutanaki na mobali mwana na bango. Na ndenge asali bademarshe abimisi bapasseport. Naboyi natambola biloko moko na motema na ngai. Naza na kipabilite wana. Nandimi na vue na loba. Noko atielaka nga drogue na biloko. Mpona nini ayebiki nga nazwi mobali ya bien, mobali aza na moyen, mobali avandaka na mikili ya poto. Noko ayoki motema pasi. Noko pa boti bana basi ya bakulutu na nga baza na ndako bazosoma bana ya malonga te. Noko ayoki zuwa. Noko alobi apesa ngai. Noko abandi kobima na ngai. Bo eskize ngai. Noko abandi kobima na ngai tikino aye kopesa ngai mokumba. Na comprendre na kangi noko alobi na ngai soki na lobi akobenga na ngai, soki na lobi noko akopiblie nga ndoki. Yango nabengisi bino noko yeyo mwasi ya noko ye, bana noko bangoyo. Naza na bapreuve. Mokolo nasalaki meme video ya kokosa likambo kokosanaki na meli eloko atielaki nga wana shi. Naza na video yango. Bandeko balandi nga na kati ya bokebi na kati ya émission ya Ediba TV famille ya mobali. Tomboke beta noko etumba noko to esala nini. Je suis police. Policier. Tellement que banganga nzambe pe bazangaka te na ba area, na ba quartier, bakoma partout baye. Babengi mobali. Mobali abi comme ezaka ya boye. Ngai comme mwasi alobi 1 2 3 na 4 botike na mpuna na famille wana. Ote kuna kotika na te bamemi ye. De mobali awuti poto après une semaine azongaki mbangu jour of bafetisi makambo. Relancer histoire très bien. L'homme s'est décidé de prendre sa femme. Na eta wazaleli. Est-ce que ndeko yo kolanda ngai soki kaya boye komeli yo okosala yango to okosundola mwasi akende kobota ou bien longola po azali ndumba to ndenge nini. Yango nalobi ke ba orphelin Nzambe toujours abundelaka bango. Soki azalaki orphelin te, soki mpe azangaki tata na mama te, mbele peut-être eyaki baluka ndenge mosusu. Mais comme Nzambe azalaka toujours Nzambe ya baorphelin, Nzambe ya bana etike, Nzambe oyokelaka bana etike mawa, tala ya minene asali epai ya mwana mwasi oyo. Ndeko yo moto kolanda Ediba TV mwana Kongo na kati ya émission tosolola yango, kohésite te. Benga biso na numéro ezali affiché, koma na ba commentaire, loba oyo moni fo loba mais kofinga te, loba solo pe mutu moko abengaka nga dernièrement abandaka kofinga ngai. Mais nayebisaki loboko nkolo ezala na yo. Eloko kofingela nga eyebani te. Nga na kosala mosala na ngai, kombo na ngai songi, kombo na ngai journaliste, kombo na ngai présentateur de l'émission. Donc na kosala oyo mutu abengi nga na présenter émission pote na koteya bato oyo balingi koteya mate. Pote pona kolakisa bato
peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Ezalaki ya bino humble serviteur papa Edi Diba oyo tobengi docteur spirituel oyo ayelaka bino makambo kitoko soko oza na baproblème na yo benganga okoyoka ere na koyebisa yo lolenge na kolendisa yo okokomprendre ke wi nazali monganga ya solo nateyaka bato nalakisaka bato lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe. Sans plus tarder naye kopesa mbote na baye oyo baza kopanza Ediba TV mwana Congo de partout na 2025 oyo pote mosala na biso ekende mosika pe liboso naye kopesa Kabangu Mukeba Kabeje bambote bele petit frère propre naye kopesa Mama Patricia Diba Lucifika motema ya papa Edi mbote epai azali naye kopesa libota mobimba oyo elingi Ediba TV mwana Congo bambote ebele tellement ke bozali ebele bokotaka bosaboni ezali ya bino humble serviteur papa Edi Diba monganga spirituel na mokolo lelo tosuki awa soki Yesu azongi te bosabone massivement na kata chaîne oyo bokozala dessus te banimero mosusu ya sika ya kitoko ekoya ebele pe tomonani mokolo lobi soki Yesu azongi te.